tout change, tout évolue. À partir d'aujourd'hui, Bokobanda Kolanda, émission La Voix Populaire, qui sera présentée par votre humble serviteur, Joli Toko Maestro Mwanayangana sur La Voix Populaire. La Voix Populaire. La Voix Populaire. La Voix Populaire. La Voix Populaire, l'une des émissions qui marque son accent sur les enjeux politiques de l'ère. Na poste. Aso wakati wa place. Outi wapi? Siko wakati leo kote ni. Na se wana. Basi shughuli za. Ce n'est pas normal. Outi na. Ndenge nini? Ndenge chef hapa sana sana kwa na karti na biswa. Ce n'est pas normal. Pas normal, c'est pas normal. C'est bon? C'est Nabila ya kusala ni. Bakonzi botala biloko. Qui peut c'est déjà 3 jours successifs. Nous na gordo ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. 이거 이거 저 이거 뭐 어디 요새 요새 되는 거 뭐. 마우살이 어디? 마우살이 어디? Mama Helene, navani na Mariade, tinkegi numero 4. Na mwana nanga komuni rigel, asa universitaire ya etudia universitaire ya News. Ikoyo na uti na Crawford. Na uti kotala muta maladi. Kozonga tozozonga tomoni group abantu. Tolobike te tika tokima. Na tokimi bo tozongi na kotia pont. Tomoni ke elo oyo bako bazana ela pont. Ngana kote ya soki ya pharmacie. So tolobite tika tokende siko na elo ya ba motoker kuna. Leto komi kuna ale balandi ngai na beti na nuku na kimi mbangu kuna bakoki kozwa ngati lenga iko kota na tera chale. Babandi ko beta kama machete, babeti kama machete oyo. Telefoni nazalaki nango ya shika telefoni ekei na bambongo na anyoso ekei 50,000 nazalaki nango na maboko siko na yepete na kosala ndenge nini siko koloba nini pona ba konzi ya mboka na biso ba konzi ya mboka oyo soki ko changer te tozaka kana pasi ko omona wapi 20 ans komanda bandi wana na poste 20 ans permutation ezaka kati bale bapesa nani pasi na ba etudier basala musala bapesa pasi na ba etudier pobo ebiso basusu tokokufa kaka boye tokokufa boye bo tokotikala kosala ta eloko moko te na vi po bana tozobota bakulu ndenge basali ndenge bazana mamashete mena yebi kutote soki bauti karte nini ko bayeko bomela balingi babomela nga awa soki bazaka na mofi courage te antuka kutumbela kufa bango nyonso baza kosangelanga na mashete kaka musala kima mosipe bebana kusangela muna mashete yaba usaluwanisila mubulani. Ok. Et voilà, merci très chers téléspectateurs de KPS News. Tozali liboso ya bureau ya la police na bandi bozali komona lolenge kani population asi côté le matel bien ébélé à la police. Oyebi ke mboka na biso comme une insécurité. Qui mpese comme une insécurité au créneau. Je crois que lobi na butu bande ko na biso na bazaki na fête kotoyo na concert mais
bapanzanaki suite ya makambo etali ya bakuluna et la police azali kosala mosala na ye abanda kosala déclaration kobanda kala po ete kimia ekota na kipese mais jusqu'aujourd'hui tozomona ke kimia ezali toujours kozonga na esika na yango te et na butu masasi ebetaki basoda na biso ya FARDC et la police basalaki tout possible mpo batrake bakuluna masasi ebetaki ya certaines personnes oyo bazwi bablessure bakataki bango na bandeko na biso ya bakuluna et na banti bomoni la police appréhender tant ya bagene mais la plupart ya bagene toujours bamisu toyebi bango baa baresponsable bamisu baza bainnocent mais du moins la police azali kokende na procédure tala qui est kuluna qui n'est pas kuluna et c'est pourquoi l'émission est la voix populaire tozali awa toza sur le terrain toza liboso ya bureau ya la police na bangi bomona comment la police azali kosala mosala na ye comment population a se présenter liboso ya la police et longoni ya makasi na mokonzi ya yango ya la police le colonel Sadik Jean-Pierre et merci aussi également na ba policier baza ebele tellement baosa musala na bango ndenge longo bani mais dommage la police azali ko déclarer azali na matérialité biso na la voix populaire tozali ko dénoncer makambo nyonso oyo ezali ya koboma matoro biso na poisa merci na régisseur na biso et merci je crois que tozokende malembe po ete tokoma na suka émission na biso merci. Voilà, merci. Balandi à émission, il y a la fois populaire, la bande Bomoni, la police, azali ko sa makamuna ye, mais juste, tozali ko tuna question, na ndeko Poussana, tala, Poussana, oui. Bonjour. Bonjour tata. Voilà, makamule kaki ndenge ni na journée à lobby. À lobby, il y a 19h, na salaka kopi bon habité, na moto. À partir de 19h habité, na moins 19h le quoi courir à na songa ndako. Kozonga na songa na la ngona parking awa na komika kana mer rouge. Comme la mer rouge, na moni na sekuna na gala kuna ba machette na senga te na koma sukuna te lokola mwana ngaza pene awa na tourner kaka na kota na lupango kokota na tourner kana mer rouge wana boy na moni ka ngulupa ba petit ba wuti kuna ba sauter ba kiti kote ba kiti tika moto bon na someka pareil moko lobi ya Android ba ye ba zoom ba appareil wana ta ba zonga bi apa na carton nango ba zoom ba fongole direct ya poche ba zoom bongo senga ba zonga bongo na pareil boke nango taba zo pesa su moto to kenango ngabite na sundoli moto ko to na sundoli moto matra bonga ye wana na lichet bettinga lichet taba bettinga lichet na kiti muke ezunga awa musu so ina mbele mo muke yango atenga awa bettinga pa ngabila police peso la police aye après petit babi to banga la police la police to banga awa biso to banga la police te biso moto kena kuti ba la police babi biso beto kena la police to banga la police te mbala moko ba petit mususu ba ute koto groupe mususu ute koto ba yeba encadrer ngai ba petit mo ba yeba o file biso coopérant ba yeba zwingai ba meminga tina hôpital ya kuta fa to kende la police ye action to kestem la police ye dans la police ngala biso la police la biso commandant la police ngala ke to traitement commandant zo moto nga mema la bureau na o zo ka lobi nde commandant zui na batu na yeba zui moto ba yango awa ngala ke na hôpital à Croix-Rouge de bako kusala ngokutoka tonga ngai ba onus et comment na lolenge kani la police azali ko sa mosala na endenga traquer batu malgré na bandi ko juger bango te pono elobi bon pour nga la police ko mabe à la police sala nini la police esengeli ko kote la bango na bandaku ko kote la kuluna na bandaku ndeki sasa ali o ezali ko bakotika lelo batiki comment kuluna zo bake na ko banga police te police za muta ordre muta mibeko mais kuluna yemo zo bake na ko banga police te faut police kote la motila bandaku donc ou bien ba konja likolo. Quand on va écouter police, mais va konja likolo à partir gouverneur.
ce que sécurité zo salama ce que sécurité zo salama na ba Congo toto pesa faute nyonso ya gouverneur parce que to pesa mabel nyonso ekwe na maboka gouverneur mbeba nyonso maboka gouverneur parce que gouverneur azo pesa mibe côté avant policier be abeta lisasi ou be policier a maltraité kuluna il faut ba konza likolo ba pesa loi lokolo ba konza likolo ba pesa loi te na ko pesa faute ya policier te mais faute ezia bango ba konza likolo ba pesa loi makasi kanga kuluna kotela kuluna kata ndaku zoye même la prison monsieur même la kisasa donc pour la faute nyoto toto pesa ba konza likolo gouverneur azo solution likambo na ko pesa faute na ba policier te mais na toto pesa faute biso po esengeli ye gouverneur pesa mibeko na la police lokola kisasa soki kuluna sali mabe ba bete te na lokolo akwei bakokena ime bakokata ta lokolo mibeko ndefe uta pala bango po policier ko kedeka bongo ta beta lisasi kaka bango ba balikola policier. OK, voilà, merci bandeko no sozo na la voix populaire. Population azali ko déclarer que gouverneur pesa mobeko na ba policier po basala mosala bango ezali ngai te. La voix populaire, bonjour. Bonjour papa. Voilà, ndeko komona okomi boye likambo oyo esali omone ondeli. Bon, nazali toujours ko regretter makasi parce que bana kimpese na banza ebele ba ebingai na kombo ya bonaki yangebeni. Mais na bana ko bula le samedi na butu. Ezalaki vers 20h. Na uzuik nazalaki na mama moko boye nazwaki na mitrai na bandiko ya na ye na stade. Kasi yako kamwa na katsi gala na bandiko ya vers église Bayombe. Nakutana kina ekiri moko bazaki kututaya kotuna ngate directement ba betinga libanga awa lokola nazalaki na mbangu na tamboli à 20 ou 25 mètres na kokaki sute na kweyaki sima ya kokweya babandiko ya groupe wana nyonso ya kobotola moto mais na sepelaki batu mibale bamasa wana na yebi bango te toyaki kaka komona na ka mukolo wana balamusinga moto na mbangu nyonso toni kotindika yango sima nango bapelisi yango bayesinga mata tokende hôpital bamemaki nga tina hôpital moko ezalaka pembeni na com hôpital moko ezana na quartier D tolali na bamasa na mibale kuna titongo ya lobi bameminga mpe baketikanga tina ndako na biso nasepelaki makasi na remercier nanu bamasa wana musala basalaki po soki bango te moto wana nde tolingaki so kozala nango te mais naza kokamwa baninga na biso oyo bamipesi na kuluna bosala ta bilanga baninga bakoti jardin biso tu tozosouffrir moto oluka na motoki shoki oyo bopesi ngai nakamwe makasi mpe na regrete lobake ngai nasalaka mosala oyo bino bozosala mpo lelo bokomisanga boye mais soki nasalaka ngo te nakosepela jugement euta na nzambe ti awa na mabele de bakonzi na biso uta na likolo ti na se batala likambo oyo mpo ngai nazosouffrir namoni mpe soutien moko te donc ngai moko na ndeko oyo mokolo moto ameki kobimisa ndambo mais ti lelo naalandela traitement na remercie nzambe libanga ngo ezinga na lisu te ezwaki awa cicatrice ekosila komona maintenant la police azali kosala mosala na ye kokende kokanga bato malgré akojuge bango mosala la police azosala yo ozomona ngo ndenge bon mosala la police eza nango malamu parce que bakangi déjà ndambu tomoni bango awa mais susi na biso mpe oyo bakangami basibir mpe po biso batiki biso na bashoke mais bango basibir mpe nake wi nakoti boloko banyokoli ngai moye nazongela so mosala wana eza te mais soki lelo kaka 2 jours après babimi na bango nde bavimaka mapeka biso totikalaka na bashoke nde tinga cicatrice ono yebi te soki ekosilaka soki ndenge nini. Voilà, mais je crois que oza émotionné. Oui, on va le banini nalingi naloba boye et puis likambo oyo gouverneur amema yango pas président de la république surtout président de la république azwa likambo au sérieux makambo droit de l'homme wana akata yango nanu asupprime makambo droit de l'homme na mboka na biso oyo balongola yango parce que kulula asala mabe droit de l'homme asalaka lobeka eloko te droit de l'homme balongola akomala kaka l'esprit oyo akabila azalaki nango ye pa koma ndenge wana alongola droit de l'homme na mboka oyo asali mabe bakanga ye soki bakopinira ndenge mabe bakanga droit de l'homme na mboka ezosala eloko te président de la république asupprime droit de l'homme moto alobani azati ye aza mokonzi ya mboka soki population omona mpasi ye président mpe akomona mpasi po biso tokoyina ye et puis gouverneur apesa mibeko wana atinda makambo président bakata droit de l'homme na mboka ezala lisusu te donc kobanda lelo balongola yango batinda mpenza opération makasi na kimpese na province ya bakongo bakangaka bakulula nyonso tu na kati ya bandako soki te gouverneur soki akontinue boye biso ya peuple tokodefandike ta gouverneur na ye biso mpe tokotambola ndenge bakulula batambola mitakala liboso ya gouverneur
po biso tozo souffrir akomona pese mibali tokotambola mitaka liboso gouverneur po mona ke biso lomona passe. Voilà, merci hein, merci. La voix populaire toi na terrain. La voix populaire to bineza makambo. Oui maman, olobi nini? Papa, to lebi bakulu na baleki na kimpese. Soki to utika kokoteka, soki to leki na bapomba bazo kala biso ko papa biso ko bato na biso bambongo. En tout cas papa bozo solution pona bango. To lebi bango ba kenenge makanse se ba ke kosala bilanga ne baninga kule kisasa ba siliso ba ba ke to lebi bango. Bazo sa musala ko bomba ko sokisa. Ba kende. To lebi bakulu na to sengi ba sela biso kokanga batune bakanga na kini na lufu bayokanga pela kimpesa wa bakene kanyama ka sese toza beso bakanga na biso awa nde bakanga na kini ba pe ana kimpesa bakanga pe awa noko mara po ba dimine to lembi tro lobi na pika santuka bele le ko na pika sikuna ba etide ba panzinda ka batu to lembi bakuluna c'est très grave. Papa ka songo kotoza kisasa ndengo zo mema bakula nyama ka sese naza poso na kimpese olongola bango nyoso papa ka songo to lembi bakula kimpese to lembi bakulula na kimpese papa twana posa bakende bakesala bilanga bakende bazosala batu babe kokotela batu na bandako kobuka bandako koyiba esi to lembi bango nyos na bana kwado bakanga bango bakende bango nyos bokomi mal à l'aise na kimpese oyo tokomi na insécurité makasi nde baokataka batu bayokaka monokete nde baokataka batu bango mpe bazwa bango bakanga bango bake kosala prison mpo bayoka fegon po tolembi nde toza boye tokomo vivre na pasi toza na insécurité makasi na kimpese oyo bakonza mboka pozwela biso solution mpo nde toza boye tobaye esi tolembi. Kimpese News. nana bakulula te bakangi ngai biloko na ngai mpa bana quartier poemela uti na ngai kola naye mpa na bambamba afana bapapa baye na ngai nana bota na ngai bakangi nga bananisinga place wana ata papa ye otune naa na ngai inosalalaka kulula te nabetaka bane na kotia eza be banaliseli ngai mokonzi ngai te bokosala mokambo ngai te mokonzi ngai te babetinga mokonzi te babetinga epe basoya oyo bakangi ngai mokonzi bile nga kende to eloko nanga kuna bazwi biso na grotte te na quartier premier mikanda na ngai nasalela wa mikanda na mosala oyo babenga ye ancêtre aza assassin mwana ancêtre ayokaka te oyo komona ye ancêtre tali oyo balobi bato baosicharge 5 asala baévénement ntina quartier tie epananga abaka bakiti ancêtre biso inquiétude ezali ke popi biso tozokanga bato bazokende na kasho bazomona na suli banda poani bokosala te ke babenga nanu bato oyo bazomema bato na nini kaka nyamaka sesi bazwa mpe bana bakena opema te biso mpe topema inquiétude ezala ke tout le temps otala baosambisa bango baza toujours na bendisa culpabilité na charge na bango bakangaka bango bakenda bakasho baprison na songololo okomona bango 2-3 fois libanda baosala
Papa, le est journaliste. Journaliste. Moi, tu es en 7. vraiment ndena ko bandana nga ba jona na sala ngo tina ni mo yibile na na buka ndaka ba tutena na bandana ndenge ni ko buku so be ko quand même vraiment papa nana nga kulula ete nazaki na place wala la suba bana kote bazwinga bamemi nga na baveo bapoisa babenga bapoiso nana nga kulula te na botala ngai babeti ngai naka kulula te balakisi nga na tv bapapa nyonso basikola ngai mwate te papa reputation bebi bakomisi balakisa nga na tv nzambe Michel aza wapi bozosala mosala me bato bazokanga bake prison me balibere bango. Non, inquiétude ezali penza te parce que nous sommes en train de travailler. Tozosala mosala na biso ndenge toyekolaki. Tokoki kofonde te. Tokosala mosala ndenge toyekolaki. Bango oyo bozo komona bango tozokanga bango. Nous avons une vingtaine qu'on a arrêté la nuit. Il y a encore d'autres au babomba qui na grotte. Ils sont très bien reconnus dans Kimpese. Ce sont des grands colonnes, des grands chemins. Ils sont connus. Ce sont des colonnes confirmées. On nous a appris que non, on avait arrêté un certain monsieur qu'on appelle ancêtre. Ancêtre, c'est monsieur Aouti Kobeta, capitaine Magie. En fait mulangi na mutu soko boni capitaine Magie elongi na yeza ya kovimba lobby oba événement balobaka ya kuluna les médecins qui auraient posé des actes criminels à l'endroit d'un agent qualifié un officier capitaine Magie ye oyo abeta qui est elongi ya capitaine Magie eza ya kovimba pona événement elekaki lobby na minute oyo na utiko benga ya zana pansement zana hôpital il est en route aza koya d'état major. Merci beaucoup. Voilà, merci Bandekol. Je crois que Tolobaki la voix populaire, l'une des émissions qui marque son accent sur les enjeux politiques de l'ère. Et voilà maintenant aujourd'hui comment la police est bazali ko préhender ba criminel mais tozo ko senga na ba konza l'état tozo ko senga na gouverneur tozo ko senga na ministre ya justice en tout cas voilà na makambo ya Kimpese parce que aujourd'hui tobani ko mona batu bani ko kimaja Kimpese pa makametali ya crime mais la police ezali ko sa mosana on va balancer le micro na bandeko batelemi ba mona lolenge kani la police ezali ko sala makambo nango. Oui maman bonjour. Mobile na bakangi utaki église azozonga bo bakangi hein tout monde qui déjà bakaki baté alors on a kosenga nini bazali makomi to musate ko ba osamba maloko kate babona ko kate utika na mama zala kimia basola kate ngala mobile na ngai na ebiti na wika message na tombe ko na ndako mobile no bakangaki basala des sortes de bango te voilà merci na nogoto na lolingi kana posa zako sana sana ya kokanga ba o bazali ko sala des sortes na Kimpese nini yo bon normalement ndeti mboka Kimpese toza kimia te donc toza na sécurité te na ebité awa est-ce que l'état azali to azati parce que tozo mona que non ba petit mike oyo donc bazo déranger mboka Kimpese lobi ngai na wuti nzela na buto na wana lekezate parce que basala ba désordre basala bango décision parce que batamabe oyo balongwa po sino te wana donc Kimpese donc ezokende sango moko mabe oui baza bana mike na ba mikolo parce que baza na batu na bango en tout cas na moni na ebité mboka mukene Kimpese tutoka kometise bango te kini kuna kutu est-ce que kuna kisa eza pays mususu bien avec pays mususu mais to comprendre te mais to facile 2 jours to la raté
po bana mike oyo bato susu baoteka te mais bango est-ce que l'état soki mpe l'état soki bapolisier bakomi mpe moko soki bababiti masasi awa o droit de l'homme bon sikosi droit de l'homme yango azomona te amona yango te biso oyo bapa otomolela makobanga kotambola soki soda abeti mutu basasana aboki basali ote droit de l'homme est-ce que azomona te Elisabeth, en tout cas, l'État, en tout cas, président depuis que a Luka biso solution. Et ça bien en tout cas, merci en tout cas, on a apprécié bon dans le bon micro en tout cas, baken na on t'a quand même ya yambo ya olobeza boy. Policier nyonso aza bien za na mwana na za na kati ya base ya quartier 3. Azo mwana na ye avant ni na porte ndako. Soki lelo kuluna ya quartier trésor makasi cause ya bana ba policier o baza awa lobi na butu soki trouble les autres chaque jour na kimpese za bana ba policier o baza na kati ya base ya quartier 3 donc mêler les troubles ya kuluna za bana ba policier ya kimpese bana ba policier ya kimpese bango ne baza entêter le mal ya bana na bango ata lelo to moni bango bavandisi bango mabele une semaine za belé au mona bango libanda trouble ko zala kaka ya yambo ba policier bazwa bana na bango bavandisa bango na bandako so lingi te biso moko peuple tozo telema so to kangi mwana policier to bomiye il s'agit ya kobunda to kobunda po to lembi mingi to supporter mabebele ya bana ba policier baza awa batata na bango baza awa bayebi bana na bango moko na moko ayebi mwana na ye aza kuluna soki abendi mwana matoi te batiki te biso moko peuple tozo telema il s'agit ya kobunda tokobunda comme ça toyebake nani aza na kati ya mboka oyo la police aosala mosala moko te bana na bango baza encourage bango na kekuluna eza kitoko te batelema eza malamu te Pour l'État comment il fait ça, quand même comme ça c'est mieux. Pour tout comme trop de tortilles, comme ça c'est mieux, il faut pas qu'il y ait. Attends que ça soit bilan, la prochaine occasion, je te bénéficie du bilan, on va que ça la biso. Jamais. Il faut pas que ça bilan. Personne ne soit que ça bilan. Bah que ça bilan, mon c'est comme ça, produit foufou, biso to va nous la foufouana. En tout cas, même ngai pena na sepeli makasi parce que l'État a sala pena musala na ye parce que banoyo bazonyo ko la biso makasi banoyo. Bakende pensa donc toi na posa bakende. Trop c'est trop qui me pèse boité. Biso to kolela iboité. Ya mbaloyo l'État congolais, l'État qui me pèse asa musala na ye. En plus c'est ba petio ba botama na misu na biso. Ba petio ba yebani banda kuna bango. Toyebi banda kuna bango po bana kimpese. En tout cas l'État congolais faut accorder dans ba quartier pour la kanga ba petio mike ba sa ba fanti. Mais comment la siko ba bon, faut pas jouer punition. Bon, moi, faut pas jouer punition. Moi, punition. Donc, faut pas jouer punition. Ok. Ngai na moni boye. Et ça te que tango nyonso toyaka kotala bango. Ndenge tomoni bango na date ya lelo, ezala ya suka tomona bango lisusu te. Bakende libela. Tango nyonso toyaka kotala bango. Bakomi banani. Tomoni bango mbala ya suka tomona bango lisusu te. Bon, ngana koka mwa mingi na service au tozanango ya l'État awa na territoire ya Songololo surtout na cité ya Kimpese. Pourquoi pas à qui les droits zaba oba okende kanya makasese. Batu moko kaka bo répondaka bakoti babimi bazongeli même acte bakoti babimi service à sécurité oeza soit bureau de services pression la police mais bon ciblé ba mapangu obazalaka bo interpeller ba propriétaire ba parcelle pour na kolongola hémorragie oyo tosenga nini ba makesi tosenga nini ba étudiant pour ceux qui ba étudiant ma makesi ba jouer rôle oyo dans des jours hémorragie ekatani. Mais pour na parquet, ba magistrat, bazala un peu clair. Batika kola qui sa comportement ya ko garder, bazu ba manda ba 200 000, ba libérer ben civique wana. Il faut pas prendre des décisions c'est normal. À qui les droits ça? Bonjour, na kisa sa to mona ba oba okende kanya makasesi. Na kosa ba rôle oyo.
il faut parquer à s'impliquer. Continue à bango qui les droits. Pour n'aboyer moque comme insécurité, tina niveau, il y a route nationale et comme à bloquer cause à individu. C'est que c'est compétence à l'autorité nabiso. Donc comme pas là tant que notable, mais c'est la baie. Comment on a macabé ça dans la carte en boca là tant que notable. Et il y a échec ou pas échec. Tout d'abord, merci d'avoir repris ma parole. Tout d'abord, il y a échec total. Échec total, ce que je sais là, à niveau qui me pèse bien. Et le problème des autres aussi la tête. Tout d'abord, il y a un manquement, il y a justice dans la justice de quel sens? La police, c'est comme ça, la moussale, quand il va malfaiteur, tant que on a parqué, Zimbo, on a lâché bango. Oh, surtout quand on a tini bango na songolol. Riabatik la bango, ah ouais, ça te baké na songolol, bakétik la bango na songolol. Je peux vous faire un exemple typique. Lobby même dimanche. Na outi ko défendre dossier moko. Maman moko ba sanglier na 3 personnes. 3 personnes ba sanglier ba agresser ba zokisiye. Tango maman wana keko pesa dossier pa ba commandant Chic Maurice. Chic Maurice a sa lancé mandat pa ba kenokanga maman wana ba 3 bato wana. Magistrat senior azosa la défense atindi même azobenga commandant kanga bato wana te. Quelle justice? Lobby ngamoko na kangela ki magistrat senior na pareil. Parce que ezal sous droite. Même naza prêt à se déplacer, dossier où na outé ko défendre, ils ont matal sous chez le supérieur. Pour ne comprendre bango justice et droit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui ne marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc normalement pour être tant que notable la police ça moussa na même. Parquet ne fout rien, ne fait que gagner l'argent et laisser les malfaiteurs. Voilà, merci. Je crois que la voix populaire, tozana na kata bureau ya la police, toyeko kutana na bande ba conception la police, précisément to kutana commandant Makiese parce que yazali commandant ya services spéciaux donc ba travailler en cheval na ba confrère na ye. Et puis je ne suis pas seul, tozavement ensemble na confrère journaliste oh wapi après ça rappelle ba émission
politique, surtout par rapport à Makambo sur le Kalakatamboka Kimpese, c'est entre nous. De Tobaï, la voix populaire, c'est émission Moko Suko Formulation Makambo. Oui, confrère, Mbote Ndegonanga. Mbote. Comment la biso na bureau à la police peut kokuta non et ça non n'est. Non, d'abord on s'appelle parce que na moni vitesse à TGV dès que les Cambodgiens salami directement on est présent pour la cause ba image qu'on informe sur la population les Cambodgiens que les cas réellement na kata Kimpese. Comment na Makambo ya Kuluna ils ont sur créneau na Kimpese je crois. Évidemment ça fait très mal parce que tu as vu que la police est ça musala kitoko. Ba okanga ba nyokwami ba zoki ba kangi après quelques temps bato bango ba kangi ba bimisi bango ezo lembisa pe bango. Ils ont les mis la police, la justice a collaboré avec la police. Bakangi Mouyibi, Batindie Moussika, Limwe, 10 ans, 15 ans. C'est comme ça qu'on peut faire qui m'a la Moussala. Mais du moins de tout que parquet que non seulement la police a kangi faut charger, mais tant que charger on a ilobani. Pas tout ça ba flagrance. Et on va bakangi muto en pleine action, va charger sur les camini. Qu'on charger les copains ça monte infraction. Mais bon quand on a flagrance, c'est ça déjà l'infraction. Va charger bon sur les camini. Au début que là on a Kimpese, bato babanga ko dénoncer parce que ça va dénoncer, alors bien to ba côté na ndako. Pourquoi parce que bokanga muto bo libérer. Parce que ba ba dénoncer, mais bakangi déjà monte en flagrance, bokangi mbala moko. Voilà, merci. Je crois que Tozawana Tozolinga Tokutana commandant Makese Tobaki Totama Mikolo, la voix populaire de Tambola, Tokutana commandant Makese parce que trop c'est trop. Ne batouabi que non la police ça ça Moussa n'était comme on a parqué Moutou libéré bon. Bonjour. Voilà, commandant Makese Nambandi Ezali l'émission La Voix populaire au Ebimi Kalamingite. Commandant Makese imagine ni obi bozo sala. Ce qui problème est ça amiga ya bakuluna bino pe bokangi bakuluna bozana imagine bo sala. Eza magité. Mais loko tozoko senga nde population bazala bomoko ba travailler longo na police. Police eza ennemi ya population te. Tangu bamoni babiloko wana ekomi ko salema police etelemi population pe aider police potoko ko maltraiter bakuluna wana. Bakuluna wana bazoko kata batu, bazoko yiba biloko ya batu. Or population po a travailler eloko wana po akoka kozwa. Télévision na ye, téléphone na ye, mbongo na ye, mususu asali bilanga nyo kwami, yo kuluna ye, oyibi okei, oyibi moto okei. To yango tozoko senga na population ba poussa na pembeni ya la police to travailler elongo po to chamboka na biso na kimia. La même population a déclaré que ceux qui la police a kangi bakuluna après quelques mois même Kuluna kako bakangi yewana bakomona lisusu na libanda. Est-ce que ça complicité na bino ou bien ça complicité ya banani pote bakuluna baza libanda? Non. Justice eza na ndenge na yango etambolaka. Tangu bakangi Kuluna yo ovandi wana ozoko mona ke Kuluna wana salanga likambo. Mais po oya ko pesa déclaration ezate. Tangu to transférer na parquet. Parquet tangu akotala muto yo azoko wangana déclaration ya victime ezate mutu moko te azoko charger ye parquet ko sala nini ekoluka moyen libéré c'est que mutu wana za innocent mais tangu bakangi bino population bazo sala mabe boya ko pesa ba déclaration pour charger mutu wana nani oyo bayaki ko charger et que ba condamner te na parquet batiki ye. L'exemple bakangi de comment on a ancêtre azokisa qui est certain capitaine ya la police abamba ke libanga lobby et le même ancêtre la police a kangi sous le lot. Est-ce qu'il faut pas charger les autres? Non, yo ndimi ke azokisi commandant police batiki ye no bakangaka ye te sikonde bakangi ye tangu bakangi ye justice ko sala musala nango. Mais siko commandant Makese est-ce que ça sone sika musute bino boko tsa bakuluna kaka na kilomètre na songolo zo mona kesa kwa zo na muno? Non, justice eza moko bakende na mbanza ngungu bakende na matadi justice eza kaka moko baza kaka ba officier ministère public. Ressort compétent na bango ezande awa donc toko transférer kaka kuna soki ko siéger tribunal ya awa nde ko siéger. Population asengi ke ndenge bazomona bazotinda bato na kanya makasese population ya Kimpese babi po bazala na kondima na bino bazala bosenga ba criminel bozokanga botinda bango na kanya makasese. Est-ce que ko salema? Pas de problème mais tozoko senga na population baya ko pesa ba déclaration ya oyo nyonso bakuluna wana basali bango baya ko pesa biso ba déclaration soki ba pesi biso ba déclaration bato wana bakokende.
Campus News.